changer pour que la fréquence à radio. Mais l'émission de Canaro, Azo Yoka la radio la mission. Nous sommes bloqués la mission de la fréquence de tout. D'ailleurs, il faut que la fréquence à Bissot. Donc, composition de la son, ce genre de cantal. Ordinateur, en ce moment, on a la cantal, malade, il y a beaucoup de donc, c'est déjà un système moins midi. Non, pourtant, les fois, on a 5 ah, photo ya bien maman, il micro boyo. Oyo kwa muziki ndenge zero kana bakati. TV. Awa pe katikati ya studio na biso ya Ratelki, tozali na mama na biso, mama moko oyo vraiment kombo ekenda lokumu. Mama Kina Diangenda Mwilu Francine Marie. Ye moto amemeli biso ngongolo balobaka radio elongo na molonga na ye papa Kina. Mama tosepeli mingi ndenge okomi awa na kati ya studio. Mama impressioni nozalaki na yango na ndenge fete oyo elekaki outi Paris na papa na mwana boye kotala biso elongo moko na papa Simon Kimbangu Kianga mokonzi abule. Mama maloba mazali epe na yo. Merci mingi ya solo na komba tata mwana pe bongo centre na tondi na esengo mingi pamba te likambo ya radio depuis la France bana ya Paris ndenge papa sengaka yango e basalaki nyonso ce n'était pas facile mais lokola nzambe soki asabongisi likambo mutu akoki kolongola yango te e ndenge fete elekaki ya solo tosepelaki biso bonso radio ezali eloko moko kitoko pamba te yango nde ekopesaka sango na mokili mobimba e biso radio oyo ya biso ezali mpona kosakola kombo ya papa Simon Kimbangu ezali mpona koteya bato ekopesaka mateya kitoko kasi ya mabe te yango wana papa Bobe natondi na esengo mingi na ndenge bosili koyamba biso na studio. Mama merci mingi tozokenda bazasanda bazasanda yango yomne kozala wana esika nini papa Simon Kimbangu ntango utaki na beko atiaki maboko na motoko na komona ete na ntango ekoya bana mike baleke bakoyokela lisusu baparente tobanda obela bamaladi oyo bakoko na biso babelaka te. Mama oumeli na poto papa ndenge natindaka na poto obali obokoli baleke nokona na poto oyebi sur le plan moral makambo nini bajeune ndenge nini bazali vraiment kokweka kete ya libulu monene ya immoralité na poto. Conseil nini okopesa biso bilenge avant ete tokonosenga bolimisa likambo wana conseil nini okopesa biso surtout la jeunesse kibongisi meme jeunesse ya mokili mobimba po ete ezali na biso ezala malamu po ete tata nzambe baosepela ya solo mpona baconseil lelo ndenge tozokende na mbanza nsanda ndenge yo moko papa bobe koloba ezali mokolo monene mpona biso la jeunesse kimbangiste. Papa Simon Kimbangu alobaka yango
pe na mikolo mikoya bilenge bakoyokela lisusu babosi na bango te ya solo biso mpe tofandi na poto tokosali délinquance ya la jeunesse vraiment ezali mawa me na banki biso bana papa Simon Kimbangu batei biso mingi avenir ya lobi ezali nde biso bajeune malamu ete toyoka oyo batata na biso batikela biso oyo bakoteyaka biso mpe mokolo na mokolo tobanga kosala mabe surtout nasengi na bajeune tozala na bobangi ya nzambe po wana nde eleki nyonso po soki toza na bobangi ya nzambe ya solo tokobanga kosala mabe yango wana la jeunesse de demain tosengi na bango vraiment tolakisa bizaleli ya kitoko po mokili mobimba balanda biso lise nini mama merci mingi ya soko koloba na biso bakambi ya lingomba bachef ya mouvement bandimi banso na periode ya bousculade mokili mobimba bitumba nzala makambo ndenge na ndenge ndenge tata nzambe alobaki lipepe ndenge na ndenge ezosekue biso mama marie yo ozali mwana liboso ya papa diangenda litei nini okokopesa biso oyo bandeko na biso nyonso baza kolanda biso ezala na Brazzaville ezala na nkamba eza na bakongo nyonso eza na ville ya Kinshasa pamba te mama ozali na elembo na yo oyo kosala ete mayo koloba na biso tokolanda pamba te mwana liboso ya papa diangenda mama malobe mpe na yo merci nini papa bobe na mokuna wana ya solo likambo oyo ekomeli biso na kati na lingomba to na kati na mokili batata na biso bayebisaki biso yango ndenge bakolobaka na lopoto un homme averti en vaut deux normalement tokokaki kokamwa te pamba te tozalaki averti ifale nde tozwa baprécaution na biso bamaladi mingi ekozalaka na bavaccin yango soki totali biso bakimbangiste tozalaki déjà vacciné me lelo oyo ekomeli biso papa alobaka na mikolo mikoya bouleversement ekozala na kati na mokili mpe na kati na lingomba yango nde tozali komona na moi mwa lelo me yo kimbangiste esika nyonso tu yo ozali yeba nini ya kosala nini ya kobimisa na kati na monoko na yo tofingisa papa Simon Kimbangu te pamba te toyebi yango ete asali 30 ans na prison na 30 ans wana ye asalaki po ete moto mwindo akoka kobengama moto biso sekret wana toyebi yango yango eloko na kosenga na bandeko kimbangiste tosagite te pamba te nyonso ezali epai na biso tata na biso alobaka yango eba nzembo tozali koyoka tout à l'heure nzembo moko yembaki ya jeteki bijaleli ya moto na moto nous avons été prévenus et tozala na biso mpe na kobanga te surtout tobanga te po nzambe akotikala nzambe satana akotikala satana enga nazali sûr et certaine ke tokolonga bitumba oyo ekosila nasengi nde mabondeli tolanda kaka mabondeli nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto bakokata likambo na bango. Merci mingi mama diangendaki na mwilo Marie Francine tanto ozene likambo ya suka ya koloba na biso pe mboto kokopesa na banani micro ezali epe na yo avant toleka epe na molonge na yo papa Tina Kuntala Paul ancien ambassadeur likambo suka ndenge na koloba nasi nasilisaki maloba na ngai mende ndenge na insiste na mabondeli tozala pe na solo ndenge na utu koloba radio ezali eloko moko ekopanzaka sango mokili mobimba malamu ete elobaka verité pamba te biso toyebi ete tozali na nzela ya solo radio mpe ezali eloko ya kofinga moto te me ezali po epesa bainformation ezali mpona koteya radio eza na makambo ebele oyo bato mosusu bazali koyeba te me biso toyebi ntina ya radio ndenge na uti koloba bakimbangiste tosagite te vraiment tosala mabondeli makasi tozonga bomoko po tosepelisa tata nzambe kolo yesu na tata molimo na suki te wana. Merci mingi mama na kombo
ya biso banso na presse kimbongiste ratel ki lingoma mobimba totombeli yo boye molamu awa na mokili na biso pamba te ozali mpenza mopaya okenda na genève france donc poto ekomi kaka yo yango wana mama totondi yo botondi me likambo moko tobosani baninga batondi biso yango balobaka saint denis esika yo tokamba mpona saint denis elingi koloba nini o saint denis asali bo saint denis balobaka saint denis ya wapi ya sango yebisala biso na otina saint denis yango vers saint denis toloba ezali lokola quartier po tosambelaka na aubervilliers ezali paroisse de paris na france na kati ya france me nde ya solo soki ozwi train okiti na porte d'aubervilliers me ezali saint denis toza komeka nde kosala mpe misala ndenge nauti koloba radio oyo nde esalemi kuna mama sekret na bino ezali ndenge nini pamba te na poto mangombe eza na bapays ebele meme na france baparoise mais sekret eza ndenge nini saint denis asali makambo oyo eza kokamwisa ezala na amphithéâtre awa radio ezali bafenetre baporte osi toyebi kama ndenge bazosala mais secret ezali ndenge nini epuis secret yango mama estce koki kopesa mpe yango na bapays mosusu te basala lokola paroisse ya saint denis le secret comme tel ezali te nga na bandi tozali na mokonzi ntango basengi misala ezali kaka secret nango mpo na ngai ezali nde botosi kaka eloko mosusu ezali te ntango botoseli otie volonté ya solo mosala esalami mama tokokaka sango na bino mpona mokolo mpenza soki mbongo epesa emonani mpenza bokomaka à peu près combien na sinsele mokolo moko mpo biso tozwa mpe courage awa tosi tosala ba 30 000 30 000 nini franc euro euro en dollar ezali bino pamba biso toyebaka euro te nga mpe ya solo 30 000 dollars na mokolo moko peut-être un peu plus mais en tout cas oui tosalaka ngo na dimanche moko mama félicitation sikoyo topesi maloba mpe na papa kina ancien ambassadeur soko bato bayebi tata kina te tata ne ezalaki kina paul akendaki kinkole bato bazalaki badernier relégué bakangaki bango bakendaki na belingo pasi bamonaki lelo mwana na ye mpe alobi esika makolo ya tata ezali oyo ya ngai mpe na kolanda ndenge mpe molongo na ye alobi papa denge na tata na ngai nge mpe na kolanda balaki mama na biso awa do tokobenge bokilo na biso semeki na biso comme vous voulez ye mpe azali mpe musicien na fanfare kimbongiste bavoyage mingi papa asalaki na poto aza kovanda mpe na genève biso banso tozali batémoin lelo aye elongo moko na mama papa kina soko bobosani ye mpe asalaki que cercle des étudiants kimbongiste parmi baorganisation wana tokendaki mpona kopesa première communion na organisation ezalaki ye po tokendaki dcdis mobimba bakimbongiste tokitaki na bruxelles mpe tokendaki kopesa communion na paris wana ezalaki papa dia ngenda na deuxième voyage na papa dia lungana papa kina bonjour. Bonjour, papa journaliste Ndelo Ouelo, pasteur. Merci mingi okobeli biso na studio ya Ratelki. Impression nini papa ozalaki na yango na ndenge fete oleki na le 12 septembre ya ouverture ya Ratelki awa na Kinshasa liboso ya bakonzi pamba te yo moko ozalaki tema okili. Papa journaliste, pour Nangaï, l'église qui m'enguise à franchir une nouvelle étape. Celle de la concrétisation. Likambo ya radio, ils ont likambo ya lelote. La kanisi, papa Mokuzabule, papa Mfumalongo, Diangi na Kontima. Yende, alors ça qui les bases, c'est-à-dire qui était dans un instrument où il y a radio. Et bien voilà, papa Fumambanda Dialungana Paul Salomon Sima Yabuki ya papa Fumalongo Diangenda Kuntima ye akamataki likambo yango mpe yalingaki ete se concrétiser asengaki na bana na ye bazali na poto ete basalela ye radio wana d'impression na ngai otuni ezali positive parce que lingomba ndenge na wuti oloba azangaki instrument ya évangélisation na mokili mobimba
lelo ndenge outoloba bazolanda émission na biso na RDC na République du Congo Brazzaville na Angola na Bas Congo mpe epai nyonso ezali esengo mingi solo ezali esengo ya baye basili koconcrétiser volonté ya papa jangi na kontima mbe papa dialunga na kiangali te mais ezali fierté ya tout kimbangiste dans le monde. Bino papa, merci mingi pamba te basali biso signe mokonzi ya bola zotela bino départ yango ya mbanda sanda yango sino na bozongi mala bozongi la biso pamba te bozana expérience mingi ya ndenge lingombe ekomaki na poto ekotaki na poto na baeffort nyonso bosalaki na kanisi il faut tosala émission moko awa po ete tofélicite bino pamba te il n'est pas facile koteya likamba papa Simon Kimbangu na poto yango wana mama na papa merci mingi mpona bokomeli biso awa na studio rendez-vous soki tosongi bazasanda mpe na nkamba mais à tout à l'heure nakanisi ndenge basali biso signe tokokutana na yenga kaka oyo. Merci beaucoup papa révérend journaliste.